Fils et du Saint-Esprit, Bandeko ya Radio Télévision Kimbangiste, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et dans le cadre de la rencontre de maman, nous avons l'honneur de recevoir notre maman conseillère Marie Mouili. Et pour cela, nous vous invitons à nous suivre. Musala oyo bozo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana nangai bolemba te. Musala oyo nakutisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo bozo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana nangai bolemba te. Musala oyo nakutisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo bozo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te. Musala oyo nakutisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo bozo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te. Musala oyo nakutisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Zala na biso nzambe na ngai ntango ekokia koswana bana na yo naza ya kokoka te bokokisa ngai na molimo po ete tosala mosala na bino yaka koswana bana na yo opesa biso lisusu makasi koleka pamba te bipai touti toyebi kuna tozali kokende toyebi yango te. Zala na biso nzambe na ngai banda ntango eti ntango ekoya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba mama oye papa oye tata molimo santo oye ba mama na ngai naza na maloba mingi te. Lelo ezali mokolo monene ya biso ba mama mokolo ya misato bapesi biso ba mama ezali privilège monene ndenge na kolobaka ntango nyonso ezali chance na biso ete mokolo wana bapesi yango epai na biso. Moto akosalaka akoyebaka ntina nini ye akosalelaka. Tozali na mokumba monene bamama na ngai na banti avant ya kobanda programme bateyaki biso ndenge bakoteyaka biso mokolo na mokolo bakotangelaka biso mokanda mwa nzambe. Tozali kozwa pe message ezowuta na mokonzi ya bule. Tosala nde très attention pamba te satana aza ya kotomboka. Mais est-ce que tokobanga ye? Satana ndenge papa azalaki koloba na nga ntango nyonso mama kobanga ye te kasi nde kotumola ye te. Biso nzambe apesi biso chance lelo toye kokutana na esika oyo basengi biso misala kosala. Mama nyonso na ndako azalaka responsable. Ata tata azali président ya république azalata na grade yango to titre yango ya ndenge nini, mais maman azalaka toujours très importante
na kati ya foyer. Tata avance la likambo kotuna maman. Biso ba maman toza na responsabilité munene. Lelo yo kati na lingomba. Biso ba maman tozalaki na biso batute. Toyebi histoire na tango kala. Soki ba parents bazana bana ya basi na ya mibali bako privilégier bana mibali batanga classe ke ya basi. Pona nini po ya basi? C'est pas que tozalaki inutile mais le bona bako bala biso mais mwana mobali yem ta kosimba famille. Mais maman mwe lutango ye abongoli makambo. Ba maman ye. Oye. Biso ba maman ba grade nyonso batata bazana yango biso pe tokoma na yango grâce ya maman mwilu oyo amipesaki na musala ya papa Simoki Mbangu apesi maboko na mobali na ye Simoni ndima musala na kopesa maboko ya solo mama tikalaki na musala toyebi histoire mais lelo ekomi tour na biso ba maman. Papa zali kosenga biso bikateli ndenge na kolobaka tolembaka yango te. Tango toza kotonga na se toza kotonga pe kuna na epai tokendeki. Po tokendeke te ke toye lisusu kosonga toloba histoire. Mais oyo bakenda pe baya toyokaka baloba na biso ya ebele. Yango wana ba maman. Tango toyaka tosoki basengi biso bikateli to regretaka te. Pamba te to sala ka mosala monene emona na kana miso batute. Nzambe kaka mutamona ka misala oyo to kosalaka. Botiki bandako na bino tala malili ezali banda. Lelo mukolo mabe brouillard epai na wuti pono mona kutu ko wuta ati bisika na porte wana ezali ka moi passe. Embouteillage epai. Mais botiki nyonso to wana bolobi malili ya nango. Biso lokwa sito ndimaki toko tonga Yerusalem ya sika. Toza ko tonga mokili ya sikoyo mokili mobimba bako yepa ya yo na ngai. Yango wana ba mama na ngai to banga kana biso te. Tango to pesa ka ya sala kanini? Azongisa. Ba mama oye. Oye. Tango yo pesi ye azongisi. Nzambe alingi biso mingi. To sala musala ya batu ndenge baza kosengela biso yango. Mama mwilu ya sola bosani mama moko te. Ndenge na kolobaka tango nyonso soki lelo zuite akopesa yo ko yeka kama mutayeba kama koloni ni tokozwa yango nde tokozelaka. Tozali na musala monene ndenge basengaki biso bikateli. Ba mama na ngai na yoki bese za makasi. Mais tu commis pembeni pourquoi tu lemba tu commis presque à la fin. Il y a parcours nabiso. Mais pour nani to lemba te ba mama na ngai. To sala musala. Le 20 novembre tozana ntinsani monene. Ntinsani wana eza ndenge nini kutu ba mama na ngai bino ba responsable. Ezali biso dosala ki le 6 ezali Europe na RDC parce que continue match bon to kosa mbongo te donc sikoyo match ezo continue to kosa le 20 et longo na ba mama ya Angola na RC baza pe na tinta le 20 donc biso RDC na Europe tozo continue le 20 biso le 20 pour pour toute l'Europe. D'accord. Bon, toute l'Europe, maman. Bon, mon ami mingi, kolo bana ko sala. Pedi bozo lo bakati ka to sepelisa nga yanga de kutute. Ba maman ye. Oye. Nana kanisi pour la France. Njoka toute l'Europe. Ba maman. Mais ça n'a pas de quand on veut, on peut. Ce qui tozaka na bolingo wana oyo tozalaka nango na 56 bazaka na bolingo. Et bongo biso na 2000
bolingo ezali to ezali te tosala makasi il papa sengi tokokoka to tokokoka te bamama oye kati basengi biso soki 1 million nzoka te me nga nazokamwa bino bamama nga nazali inquiète te nayebi que pour toute l'Europe en tout cas il faut tokoka yango toyokani bamama na ngai pamba te soki totiango na motu le 20 wana me biso moko toza kopesa retard biso moko kaka toza kolela me ya solo mpe tolembi bongo bilaka yango tokozwa mokolo nini mama na ngai vraiment soki elaki pour la France nange naloba me nalingi mpe nabanga te pamba te bamama tokomipesaka na mosala vraiment nga namoni yango eza nango eloko moko ya moke oyo tokoki kokoka totia yango mpe na voilà likambo nyonso ntango basengi biso mabondeli mpe esalisaka omona mpe moto aliaki likelemba na ye bongo bavoiture toza kosomba nga naza kokamwa mpenza bamama na ngai mama Justine tikoseka babiye pamba tokeki sasa nano mpe nayoka te o biye ekiti ekomi na 100 €. Nayebi tele mosusu bino boyokaka ngana nayoki te ka agence moko ezoteka biye na 100 €. Kobanda atako te bandi na 500 soki mama moko mpe apesi 500 tokokoma to tokokoma te bamama oye bamama nga naza na elika le 20 nakozwa kaka sango kitoko papa mpe akosepela koyoka kuna mpe na mama présidente générale ntango akoyoka kuna opesi mbwambwa asali nini aboyi toute l'Europe nga kuto nakanisaki soki bakateli biso boni nga namoni yango pamba vraiment soki toyokani biso bamama babiye tosombaka ebandi na 500 ti likolo ça dépend des périodes période mosusu ya 500 eza te ya 1000 tosombaka to tosombaka te bongo soki ntinsani esalama bato mpe baza bapesaka 1000 € ye moko apesi bazali mama na nga soki namonaki bango bazali meneti baza na sali te po bilongi oyo nazomona 300 moto nazomona te bazali mpenza apesi 1000 ya bapapie te po bolingi babongo te kosaka na apesi 1000 €. Soki bayelaki ata 50 bien te bon 1000 wana omultiplie yango par 100 ekosala combien kaka 1000 wana multiplie par 100 000 kankiluta sivikina kozokendeko bamama oye ayaya bamama Europe tobanga eloko te bamama na ngai ezala na Belgique, Allemagne, Angleterre soki wapi tobanga eloko moko te nzoka toko musika topusani yaye bana bakoma yeleko bamama oye antuka na tondi na esengo. Bon, si quoi de 34, il nous reste combien? 36 000. 36, hein? Maman de Dieu, on a mal avec ma case. On a la monnaie, la connaître. Bah, maman, oye! 36 000 les ans à vos Joka tokomi musika. Ba mama na ngai Europe partout bozali soki bozali koyoka ngai totia ngo na mabondeli na biso pe na France totia likambo na mabondeli tokokisa montant na biso toyokani ingela pamba te
La promesse est une dette. Ce qui basi oso lobby ke nakopesa, il faut ça la nini? Kopesa. Osoko vandi na nyongo, jeteke yemba kanzembo. Zala na nyongo ya mutukasi. Ya nzabete. Poko yeba ndenge okufutela yango te. Yango na ba mama na ngato koloba mingi te. Tango komi musika, me foti na ngai te na longwe depuis 16h30 na ndako. Ngana lobi euro izalaka bien. Aya yanzoka nde. Me bakozwa ngate mitambo na bango. Na komi na nzela ngana lobi na zonga na ngai kaka na benga. Me balobi o mwilo kozongela wapi. Koma kaka bana na yo bana ya mama mwilo ya solo bazali. Ba mama ye. Mapambo ni plus. Ya mwana na bangi te le 20 kosala musala kitoko toyokanye hein. Vraiment to sala musala to longwa na nyongo wana. Po makambo bakimaka yango. Tozokende na décembre. Toyebite makambo ni ezozela biso. Tokende liso na nyongo? Malamu to longwa na nyongo wana. Po soki to longwe kuna oye tikali tokozwa yango. Bana ya papa Simo Kimbangu kyanga nyoye. Bana botosi oye. Tokokoka te. Tokokoka. Pamba te totambolaka na molimo. Eza boye te hein? Tozala kaka na mabondeli po ete tolonga etumba wana. Tangu nzambe asepeli biso mapamboli te. Yango wana ya solo tango basengaka biso toyimaka te. Oko yimaka wana ezaka malamu te. Bani Israël likola ko yima tala bambule ebele bango basalaki. Yango wana biso tolanda bango te. Ba erreur bango basalaki biso nde tobongisa. Eza boye te hein? Eza boye. Donc le 20 nalingi na yoka sangwa kitoko. Wana penza toyebi na biso te nzambe ameto bando yemba ngo pamba. Toyokani hein? Ingeta. Tosilisi bona kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Sunga bisope kote likabo tokokisa yango. Donc comme à la fin décembre Dika eke totonda malenisi maye mama apesi biso mama apesi biso ya motuya na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo.
na bolingo na bino misato tata mwana pe tata molimo santo papa topesi merci mingi bolingo no eza monene na biso bana na yo ya solo papa opesi biso mokolo mwa lelo banda tongo tolamukaki toremerciaki bino pamba te bokosalaka mingi mpo na biso bana na bino tosengaka kaka papa obundela biso bitumba toza nango na se ya ntango satana atiki biso te me toza na kobanga te pamba te elongo ezali satana kobongwa na nzambe te nzambe mpa kobongwa na satana te mama mwilu tala bana na yo misato nyonso bakozangaka te bamosusu bakouta mosala balete baye badistance oyo ezali na mboko tovandi nzambe na ngai yo moko omonaka yango me bana no batalaka te na baintempérie nyonso to oyo tozali kotraverse na bamboka oyo malili eza makasi libanda me bana na yo baye batiki bandako na bango batiki batata batiki bana bapesi priorité na yo mama mwilu po ete opesa biso mosala tondimaki ke tokosala yango wana nzambe na nga merci pambola maboko oyo epesi na oyo epesi te mpo mbala nsima mpe oyo epesi te bakoka kopesa le 20 novembre tozali na ntinsani monene yolata mama nyonso tofungola mitema na biso po ete oyo basengi biso tokoka kokokisa yango toyaki na kimia tolebile ya bomoi tosali mosala ntango ekoki tozonga na bandako tosengi nzambe na ngai oleka liboso tolando na nsima okotisa moko na ndako ne na ndenge abimelaki tosengi kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso oyo elingi yo nzambe mpo na biso tika esalema na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen, amen. Tokende malamu Vous avez suivi les messages de Maman Marie et nous vous invitons à mettre en application tout ce qu'elle a pu nous dire aujourd'hui. Et tous les conseils qu'elle a pu nous donner aujourd'hui est très essentiel pour arriver et que papa il nous a confié. Au micro, maman Kevin. Et maman Gladys. Et moi aussi, si je peux dire un mot, c'est que nous ne devons pas nous décourager, toujours suivre les conseils parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous mènera à une grande chose. Donc, continuons nos efforts parce qu'à la fin, nous allons avoir un grand prix et des bénédictions et plein de bonnes choses. Donc, ne nous décourageons pas. Et voilà, à la caméra, Papa Lambert et voilà. À bientôt. À bientôt.